Mbote nabino esika bozali lolenge moko tulubaka mikolo nyonso Congo démocratique ezali kaka mboka ya ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo Congo démocratique ezali kaka mboka ya ndeko Martin Fayulu Madidi Congo démocratique ezali mboka kaka ya ndeko Moïse Katumbi Tshapwe Congo démocratique ezali kaka mboka ya ndeko tokoki kobenga nani baza ebele ndeko Matata Mponyo te ezali mboka kaka ya ndeko nani oyo bazi ebele ndeko Martin Franck Diongo te Congo démocratique ezali kaka mboka ya Denis Mukwege te Congo démocratique ezali kaka mboka ya mama Ifoku te Congo démocratique ezali kaka mboka kotango be ba candidat préo bati moto na présidentielle malgré nanu cour constitutionnel a validé moto moko te yango wana nakoloba Congo démocratique ezali ya yo ezali ya ngai pe ya biso nyonso ba Kongomani bongo bandeko balandi émission balobeli mboka mokolo mwa yenga lelo mokolo mwa dimanche lelo toko solo la obe politique po ete peuple congolais ayeba na ko comprendre ba réalité ya masolo ndenge eko leka na mboka na biso Congo ndena koloba merci beaucoup na bosana kate oyo atika ngai na mabondelité pour na ko soutenir émission et prophète Konde Paulo Dominique na église Liloba Nzambe mo bimba bongo ngai moluba bwende na kopesa ye prophète Konde Paulo Dominique bon séjour na mikili na poto kuna na France et sika za ko sala tourner na ye na madame na ye mama Asaf pe basakoli mosusu bongo tokoti na mama na likambo na biso bandeko balandi ya émission balobeli mboka na ebisaki bino na bi émission et ezali émission oyo ezali koyamba bakouche nyonso ya population bandeko bakouta mikeli na poto bandeko bakouta na ba province bandeko bakouta partout de bongo na kopese mbote nano na bandeko nyonso bazali na grand équateur na koloba losako na bino bakulaka nyonso losako ekinyole na ye côté ya Congo central pe bandundu na lobikia mbote kienoe na ye côté ya Kasai le grand Kasai nyonso ezalaka nanga bujima ichikapa na lobi mio iwe no ubata ni ba mamu na ye côté oyo toko zonga na côté ya batete la kuna batini na lobi na bino le mama moyo bata moyo apa moyo bango ba jukuna lo sake fula ono tetela ke mafumbe na zongi côté kuna bandeko ya wapi babelela ka bumba te bumba zine Équateur na beleli bino déjà na belela bandeko ya wapi bandeko ya Congo central na beleli na kena nord Kivu sud Kivu chopo kisangani bino nyonso na lobi habari zeno donc skaskawa tokosolula politique nabiso ya mokolo mwa lelo moluba bwende ayambeli bino moto moko oyo nano bomoni na kati ya émission ete azali moto kouta mosika aye obele pona kosolula na biso na bino bandeko na ngai pe bino bandeko toyeba na ko bete masolo ya mai matali politique kombo na inani na kobanda koloba ndeko na yambi mokolo lelo awuti na mpepo mosika awuti na province ya Mongala auti na province ya Mongala précisément na territoire ya Lisala topé na ville ya Lisala aye uniquement kokuta na biso pona koyeba na kosolola mai matali politique nde na lobaka na bino émission ezali ya Kongomani nyonso o nyonso sepelaka na émission e na lobaka bisika nyonso oyo zwami yaka moluba bwende akoyamba yo pe akosolola na politique lolenge mama Rite Mbanzo na bongandanga ayaki po ete ye fondation na Rite Mbanzo esimbi bongandanga mobimba wana mama Rite Mbanzo ya ayaki pe tosola na ye obema yi politique ngana za koboya moto te nalingi te moto aloba ete moluba bwende akoyamba ba oyo biso akoyamba biso te je suis prêt de recevoir tout le monde ozali pasteur ozali nani olinko sola masolo etali mboka oye obengi moluba bwende na koyamba yo tokosola makambo matali mboka ozala politicien ozala nani moluba bwende koloba na bino émission ekipaka te yo sala na lingala tokokoto mwa français malobo koloba moluba bwende alobaka na nyonso nde bongo na kokoto na mojindo kobanda ko présenter pe kotalisa bino nani na mokona lelo na yambi bongo otoko benga na kombo ya ingénieur Neskens Molangi. Ingénieur Neskens Molangi azali nani? Ingénieur Neskens Molangi azali Kongomani. Aibsa ingaza de père et de mère. Auti na province ya Mongala. Kuna na territoire ya Lisala, na ville ya Lisala, nde toko sola na lelo politique.
politique tokosola na ye ka makambo etali lisala te makambo etali bongandanga te nini mongala te tokosola ne makambo etali Congo démocratique pe particulièrement kosola makambo o etali ye nde sans plus tarder na koptali sabino mobali kitoko engambe ya mobali na yambi na kombo ya Neskens Molangi ndeko Neskens Molangi mbote na yo mbote ndeko moluba ya boende natondi yo botondi pona kopesa ngai etando eke esika bandeko bazali kolanda biso oyo biso bangala penza tokolobaka o mamboka makepe mamboka manene na pesi bango baso mbote na groupement ya Bosogodo pe Kalagba na groupement ya Mundingili pe ya Mundunga na groupement Ngbele pe ba groupement incorporé nyonso ya ville ya Lisala ngai wabino mwana na zwami wengumba mokonzi Kinshasa na kokaki koleka tango na komona na te elingi koloba ete na lopoto bakolobaka yango inaperçu na kokaki koleka bongo te na zalaki pe na mai na koki kokabola na bandeko basusu baye na koki kokoma na bandako na bango te bongo na nzela ya etando eke lokola ndeko moluba ya boende mwana ya Equateur ya solo andimi kopesa ngai esika po ete nakoma na bandako na bino tala ndenge oyo tozali kokabola na bino pokwa ya lelo yango wana. Merci ingénieur Neskens Molangi na ebisaki bino mwana mobali oyo azi tembe aye komeke moluba bwende na lingala akotalisa bino ete ya uti lisala ngomba ata kwa uti lisala ngomba koka penza moluba bwende ne akopanza nteke pe ko comprendre makambo ndenge ezali koleka bongo sikasika wa tokosolo na lombango mingi na ndeko na biso Neskens Molangi ndeko Neskens Molangi okoki kotalisa na bakongomani nyonso bakotalo na monde entier bakotalo na Molière Canal bakotalo na Nouvelle Tendance TV monde entier kotala biso na moment eye na lingi na yeba opese ngai mwa yano na motuna ya liboso na kotuna ndeko Neskens ingénieur Neskens Molangi pona nini ingénieur Neskens Molangi motana otona ngai liboso kombo wana ya ingénieur eziba bambi ko bamba pona kisasa bako bamba bato ndenge wana ka kombo moto akobongisa ba pareil na ina balabala akotia ba telefone ko songisa ba micro biloko akende atake la cité ayokolika biloko wana mbango mo bako benga ingénieur kasi yo pe ba bambi yo kombo ya ingénieur ko bamba kaka lokola système ya Congo to ingénieur ya eloko nini. Ingénieur Neskens Molangi Zaluka, connu sous le pseudo Lumumba, na Institut National de Bâtiments et de Travaux Publics. Nazui certificat d'études primaires nangai na Epasa Longo et diplôme de tanangai na section maths physique. Na yei na Institut National de Bâtiments na tango wana babenga kiango IBTP. Na kotoki na kelasi ya yambo epa na biso ezalaka année préparatoire nazali diplômé ingénieur de formation et de carrière nde yango koyoka bandeko ebele baza kobenga ngai na kombo ya ingénieur Neskens bakolo ebele bayebisaki ngai kolongolaka ingénieur Neskens ete po tokoya kobosana ndenge nini tokoki kokalifie yo na ba Neskens mosusu nde na yango esengaka ete tango moto azobenga ngai abenga bobele ingénieur Neskens Molangi. Sembo ingénieur Neskens Molangi kasi ingénieur Neskens Molangi lelo moluba bwende ayambi yo na qualité ya ingénieur ete na yambi yo na qualité po ete bato bayebi ngai moluba bwende akosala politique akosola makambo na mboka lelo moluba bwende ayambi yo na ndenge ya émission oyo ekolobela makambo ya mboka ndeko Neskens Molangi yoko ingénieur nini etindi yo lelo o namoni yo lelo o embrasser politique lelo ko bete makambo na politique po ete ngai moluba bwende na bengisa yo na sola na otango to soli na yo ozina lisala obengi ngai to sololi na lobi na ndeko yaka to sola ino mingi politique nini e motiver yo po ete o longwa de na ingénieur na tant que technique otika misala na yo po oya ko embrasser politique ezale loko nini na tondi yo botonde moluba ya bwende politique ezalaka eloko babengi yango lokola entreprise te pona baye basusu bakomisa yango lokola profession na ngai nde ezali ingénieur yango naza kobatela yango kino na kuwa
Bongo na ngambo ya politique na kei penza pona kotala état de gestion ya province na ngai. Lolenge nini mboka na ngai eza kokufa. Puisque même soki okoki kozala na makoki kokokana na constitution pe mibeko ya mboka na biso epesi biso ndingisa te lokola ba état fédéral to pe ba état fédéraux pona ko exécuter projet moko X. Il faut verser mbongo wana na kesi ya l'état. Bongo l'état nde asala maye ekoki kosalama. Bongo boko bandeko mingi bazokende penza na politique pona kosala profession te. Ouais. Bazokende na politique pona ko apporter nini yango yo yebi, nini ozomono malamu te. Nde yango omoni ngai pe lokola moko ya basomi ya etando ya Congo na ndimaki ete nasala politique po na mema pierre de contribution na ngai na maematali oyo tokolobaka poloso na mwa lingala likuse. Na ouais. Lolengo lobi na bako benga poloso. Ndenge pe ngai na koloba na yo ingénieur Neskens Molangi. Lelo yo Congo démocratique azali na ba pokoso ebele. Moi liloba moke ingénieur Neskens Molangi. Lelo yo zali na monde ya politique. Oko sala politique. En résumé, yo ko ikoloba nini na makambo eko salama na est ya Congo. Parce que na Équateur beaucoup tana pe na moi bitumba, moi manine salama, moi mingi. Kasi moi bitumba eko salama na niveau ya est na biso ya Congo, et sika batia état de siège au tata mo konzo ça 10 couloir bientôt là état de siège kwa ndokotika malembe. Mais ka ko ebisa biso un peu. Nini oyo vraiment yo zali komona, ozali ko sala lecture nini na makambo za koleka na est. Lelo to ko ka bazalendo bakoluka ko botela bamboka bazwela biso pona we lobela ka nini makambo yo ndeko Kagame pe ba armée na bango la rébellion pas ko ça na République démocratique du Congo. Au moins que toza la penza ba kongomani te. Bongo to kabola mawa pe pasi ya bandeko ya est te. Ngai na utaki mission moko tango nazalaki expert indépendant ya na projet appel 45 territoire. Na tamboli na mboka lokola Kalemi et na zone d'action na ngai ezalaki na territoire ya Nyunju. Bongo il faut mon ndenge bandeko baza ko souffrir. Wana wa na Kalemi na province ya Tanganyika. Il faut mon de quel degré bandeko baza ko souffrir. Tango na zongi na komi na Goma. Ozomona ke moto alingi azala malamu, bongo malamu elingi moto te. Pona nini ba voisin na biso ba Rwandais. Biso tozali contre la République rwandaise était. Mais tozali contre la gestion de la République rwandaise. Contre moto azako diriger en côté. Bozali contre Ndeko Kagame te, doit la symbole ma vérité. Nazali contre la personne de Kagame. Mais puisque population rwandaise te. Non. Naza na ba ami personnel des Rwandais. Nakoki kozala na moi poko so penza ya bobi kelite na bandeko oyo bazwami na monyele mwa ekolo na ngambo ya likolo. Lokola bandeko ya Rwanda, bandeko ya Uganda, puisque il y a aussi des AFDLR, oyo bazali ba rebelle ougandais. Nakoki kozala penza na bango na mwa poko sote bafandi ya mabele ya Rwanda. Kasi moto yazali kokamba pe gouvernement na ye lokola Paul Kagame. Comment ngai mwana ya Congo pe somi na esiko yo fumuki mbango azalaki Cardinal Malula, Cardinal Echou, le premier président de la République, Joseph Kasavubu, a passé un bon séjour, n'a koki ko partager ba vie contraire avec tous les Congolais. Vraiment, nazali contre yango jusque j'en félicite en passant bande konabiso ba wazalendo. Bisiko bozali ata pe tozali na makoki ya kopesa bino boite. Kasi ba mabondeli na biso po ete tozui penza makoki te na gestion ya choses publiques. Mais mabondeli na biso na penepe na musika, le Congo restera un et indivisible. Kino bana na biso pe arrière ti ndengo bote ya kabiso na église ete Yesu akoya akokuta Congo
na ba limite na mobimba na yango. Merci ingénieur Neskin Semolangi. Na sepeli tango lobi yezo mokola koya akokuta Congo na biteni nango mobimba. Kasi ingénieur Neskin Semolangi tozali ko solola na yo vraiment makambo etali Congo démocratique. Lelo na lobi awa tozali kokoto na maponami. Na sanza ya décembre awa na mois de novembre awa toko kenda na maimatali campagne électorale au plus tard le 18 décembre soko na bosanité kasinde konangai na ngi to sola moi moke ozali ko mona ndenge nini fonctionnement yebisana no population tozala ouvert to na sembo yo ozali ko faire partie na opposition tozali ko faire partie na pouvoir to pe na cadre union sacrée to ko soutenir ba FK ya chef sango za na union sacrée o yebisa biso mo maloba na yo po ete population sengi ko comprendre lelo at ona ba client na o ko sela misala ba entreprise ozo misala o ko sela en tant qu'ingénieur lelo continue politique faut bato bayeba o zali na kanini politique quand mosus faisait na Congo soki quand il y a union sacrée puisque le reste des cas ne sont pas assis et loko tokoki ko yebisa ba congolais ali la prise de conscience ngai ingénieur nazali koyebisa na bato oyo bazali sima na ngai na territoire ya Lisala pe na ville ya Lisala ke moto yo biso tokoki ko soutenir soki moto toyebi adresse na ete biso tofanda na papa Etienne na même commune na même Nkondo Etienne Tshisekedi na loba ndenge artiste comédien na biso saisa lobaki soki omeki toyebi adresse. Bon, bah, mosusu bayaki a de cela 40 ans au Congo. Je ne cite pas les noms, mais on ne peut que répéter les mots qui se disent. Et pas na bango moko ba hauteur ya nzoto. Mokolo nzoto alobi ete ngai na Congo il y a de cela 40 ans. Alors que l'âge qu'il a aujourd'hui, il peut être 70 ans ou 75 ans d'âge. Bongo 35 ans wana ozaki wapi. Voilà pourquoi Nazoti Kalanatez wana lokola un de patriotes congolais qui soutient les Wazalendo et qui soutient aussi Félix. Au Rwanda créela kibiso ba milice akimi sima na bango abite wana ezaka ba rebelle biso pe tozana wa ya biso ba rebelle ba Wazalendo. Les rebelles entre eux se battent là-bas. Merci nolengo lobi na bato ete eloko eseki singa mo mingi lobi biso pe bango ba rebelle ba ko attaquer biso pe ba rebelle na biso ba Wazalendo. Ah donc ba poto no bango na bwanga na la ko yebisa bino Wazalendo ba ko sala mosala pona ko yeba na ko sauver mboka kasi oko mona te ba groupe rebelle na banguna na biso ba peya ba paya ba ko loba ete e ba fa DC bazali sima ya Wazalendo po ete e beteli mbuma e beteli masasi ba ko lobondia ezali ba tirer d'élite ezali bato bayebi penza mandok eloko nini salami force nini ezwami na Congo kala na dernière minute. La prise de conscience c'est l'article 63 de la Constitution. Toza censé à défendre un beau cannabis de gré et de force. Donc je ne peux même pas voir où est le mal. On le article 67 hein 63 de la Constitution. 63 na kotanga yango. Tanga yango ndeko mopanzisango. Naza ngai lokola ba érosion eza ko attaquer mboka na ngai. Il faut kaka nazela président de la République. Il faut nazela kaka ministre. Il faut nazela kaka fomo ko international pour na la défense ya mboka na ngai. Voilà la raison qui pousse tout Congolais de prendre en charge. C'est une veille de conscience. Nous sommes censés batinda ngai te. Hein, ezaka na proverbe moko epa na biso j'en profite ya koyebisa na yango balobaka ndako ya ndele moto na moto abomisa lokwa ke siko ndako no ezotanga yo zela moluba ya boende aya achela ondele yo moko tele moko ko chandele. Donc c'est un peu ça le plus grand problème. Nous devons nous se prendre en charge. Félix c'est un individu. Bon, excusez-moi peut-être pour un mot, on croyait que c'est légère d'appeler Félix. Na bengi loko la yaya na biso na nous pensa que non, vieux Tchanase, biso petoza ba Congolais, nous devons vous accompagner. Les Wazalendo sont au front contre les M23. Bako bundelo be likambo etali makila. Wazalendo ako bundela motata na ete mama na ete ako bundela peuple congolais pour ete bazina posa
mabele atanda mbwe katana te to mona ki côté ya Uganda balobi ete ba peuple balaxi biso na vidéo non ba moni ba ko longola ndama mabele na biso mais to landa ki gouvernement na biso lobi mabele ba longoli te vraiment peuple osengeli ofungola miso peuple congolais fungola miso bisika nyonso zali baka matata centime ya mabele ya Congo te baka matata eloko mokete na mabele ya Congo to sengeli ko soutenir bangalo ba toujours mobali ya mama azali papa ndenge balobaka yango tata mokonzi akobima mokonzi ya mboka ngana ko soutenir to ko soutenir po ete totambusa mboka malamu ndeko Tshisekedi azongisi mandat na ye toza pe na ba candidat mosusu oyo ba postuler pe to komona ndenge nini makambo ekotambola oyo ba ko voter yenda ko bima yenda ko zwa longonia na biso to kondima ye pe lokola mokonzi ya mboka soka ozala kaka oyo akalanda ko zonga to kosenga merci na Nzambe soko pe ozala ya sika merci na Nzambe mais makambo fesa na limemia pe na kimia bongo sikasikawa na ndeko na biso Neskens ingénieur Neskens Molangi na koti sikasikawa po ete tosolana na ingénieur Neskens Molangi makambo oyo etali Grand Équateur précisément na Mongala ingénieur Neskens Molangi yebisa biso non na Mongala est-ce que na Mongala ba fonctionnaire ya l'état bazalaka oui tozali na tango yo décentralisation esalemi yeba ete na Mongala pe tozwaki ba oyo tobengi bango les représentants du pouvoir public. Les représentants du pouvoir public azali permanent. Nous avons eu à l'époque un commissaire spécial lokola ba province nyonso et puis ba kambi nyonso ba kokaki ko accompagner commissaire spécial na biso ezalaki Maman Marceline Monjiba en 2015. Oui, yazaki nani? Commissaire spécial. Avant 2015 plutôt. Et après, toye kokoma na premier gouverneur ya province, deuxième, troisième jusqu'à eu des successions. Ndenge tokomi lelo na oyo azali kokamba province ya Mongala. Azali kokamba province ya Mongala yango kombo na nani? En tout cas, naza na mwa regret ya kotanga kombo na ye. Pona nini oza na regret ya kotanga kombo ya moto akotambusa bino na Mongala? Awa ezali esika babombaka moto te, awa ezali esika bapakolaka moto mafuta te. Na émission balobeli mboka tokoloba na faveur ya peuple. Molu babwenda lobaka pona peuple. Ingénieur Neskens yebisa biso. Est-ce que ba fonctionnaire ya Mongala bazali ko se retrouver? Est-ce que bazali ko kamba province gouverneur ya Mongala? Est-ce que azali vraiment ko landela ba problème ya population na ye ya ba fonctionnaire na ye po etengala zwa ba coup de fil c'est que mabe mazali malobe pa inayo na koza la sincère na conscience na ngai soki nazobo ya kotanga kombo elingi koloba ete ya la gestion la res publique à ne pas respecter. Voilà pourquoi na honnêteté et puis la conscience que moi j'ai liboso ya bana ya lisala liboso ya bana ya bumba liboso ya bakumu na biso lokola ba Jean-Pierre Liaou nous avons kulutu na biso topé papa na ngai oyo azali vice-ministre ya budget Bodina nazali na kulutu na ngai lokola ya Aimé Molendo Sakombi et puis nazali na bayaya ba mais ozotanga batebele ya bazali epa na biloko na Mongala otangi bandeko Liaou otangi bandeko vice ministre ya budget Bodina oba ko benga kombo moko ezaka molai boye nani takuna tangi ngai te lokwa na tangi wana bandeko ebele ezana bakombo bato basepelaka na yango kombo ya vice ministre ya budget na yebi pona nini kombo kumwana maposo te beaucoup moins vice ministre beaucoup moins voilà est-ce que il y a vice ministre à budget est-ce que na budget na ye atiaka Mongala tant basaka calcul à budget tant bakota kamina na epa na bango wana po yenda bimaka député na Mongala bato ya Mongala bako benga ngai bako ba bazali déçu na vice ministre beaucoup moins wana na ko ba oyo population ya Mongala ya bongandanga ya se abimaka na bongandanga population bongandanga ekolela nga baza déçu na vice-ministre. Yo outi côté kuna. Ce que ça le contraire, il semblerait que baza déçu. Ce que ça le contraire yo ebisangai. Po ete balobi ete bazali bato bango ba délégué bango kasi eloko moko te zo sala na bongandanga bakozela obe yesoka ye ende comme ndenge to okota na ba campagne électorale nde ba ya kokende ko sali susu ba mama na ba tata po ete ba pono bango bazonga lisu ba député.
Na tondi yo botondi moluba ya boende na koyanola na mituna ya bandeko bazali kotuna boyete soki bamoni ete papa tope excellence Bodina azali ko répondre na ba déshydrata ya mboka te, serait mieux d'aller lui sanctionner na ba urne. Mais na makambo na yebi, il a quand même une entreprise. Au-delà d'être le ministre, à Longole libiso poignet à ba chômeur. Azara une entreprise na bongandanga? Il a une association, une grande association. Oyo a créé Kiango avant même d'être le ministre. Et c'est ce qui fait en sorte que les lois, moi, bande kwebele bazu bisika akotelema, o biso bana lisala tope bana mongala tokolobaka. Azu mo esika akozwa monana. Alors, pour na bande ko basusu, lokola gouverneur, je ne citerai jamais son nom na émission. Oyo na asalinini gouverneur ya Mongala oyebisa biso sembo yebisa ngai papa tokenda na moi mosika te ozali ingénieur loba sembo bozana gouverneur kuna na province ya Mongala na province ya Mongala bozana gouverneur est-ce que 145 territoires ekoti na Mongala oyebi tango bazoloba question à 145 territoires malheureusement que na memi ba élément awate je devais vous le présenter. Un gouverneur qui dit qu'il ne connaît pas ayebite soki pendenge nini minana oyo epesamaki na tata mokonzi ya mboka tope tata mokonzi ya ekolo pona oyo etali lokola programme ya chef de l'État et le gouverneur n'en maîtrise pas la gestion. Or, il y a eu des conférences ici dans la ville de Kinshasa oyo tata mokonzi abengaki bango pe atalisaki bango maluli maye c'est ma projet PDL. Mais la conférence on est ça la makamingi oh tata mokonzi yeuti ko sala mape na Équateur ba gouverneur nyonso bazalaki absolument. Est-ce que Mongala penza ezali ko développer to ezali ko développer te nazali parmi bato yo bazalaki na collecte de données ya projet ya PDL 145 territoires lokola na ba territoire voisin ya province ya Mongala na kozwa lokola na Sidu Bangi. Mon ami architecte Nsakala est là, ils ont un bâtiment ici là-qui. Et puis na territoire ya Babolomba, Babiloko wana nyoso, ils ont déjà opérationnel. Okay. Chose est très grave. Et pas na bisoti lelo. Toza ata na bâtiment moko toyo. Oh bokobete la 145 territoire Maroc. Oh ngai moko na ba émission na zaki koloba lelo soki tata mokonzi aye na province ya Mongala. Togotu na ye. Biso tozali pona yo. Bongo à contrepartie, quels sont les bénéfices puisque tango biso toza kopesa ye mandat na biso. Eza lokwa tozui makoki pe misolo na biso yango topesi tata mokonzi ya ekolo. Bongo eyano na biso ezali ete lokola banzela mabulu pe bakelasi. Eza na ba école mosusu kokuta na école primaire. Gratuité penze pa na biso ezali pratiquer. Sauf que la classe est alité. Donc gratuité il y a enseignement tant mon qui ezali pratiquer. Mais est-ce que bana batanga des athées? Est-ce que gouverneur na bino bozine na bongandanga? Et ya Mongala kuna. Ato yemo ko attaque gouverneur atongi ba école bonne. Bon na ebité puisque au monisiko soki moto azui pouvoir. To teno na lisale c'est ka yo zali. Atongi ba école bonne. Atongi école mon côté. Atongi école mon côté. Ata école mon côté. Wana na kokyo perdre des minutes te pona lobela kaye. Te sengeli ozo lobela ete. Ozali ko lobela population o ya lisala. Lelo yo zali fief na yo zali lisala. Absolument. Lelo zali na kati na lisala. Tango gouverneur azali ko gérer olobi bumba lisala na bongandanga. Mais tango akosa lelo côté gouverneur bozine na Mongala akosa lelo ko mokote. Sikayebisa ngai bino lisala yango. Boko pepe ya lisala akobanda ko pono kaka bato o bazi bakosa eloko te peuple akobanda pono pe baba elela akopono pe bato kaka ndenge wana to eloko nini. Merci beaucoup ndeko Mopanzi Sango. Soki okotana ba image oyo nazalaki na yango komona nzela ya mboka oyo ya tata mokambi ya telanga inano le fils que d'abord ba photo ya banzela oyo ndeko azo beta masolo. La route l'état de la route nationale numéro 6 Kobanda na pont ya Kaba
ti oyo ezali route nini? non wana ezali route créée par l'ingénieur Neskes Molangi Zaluka. Nzela oyo ndo za ko créer ngai moko au financement ya ngai ezali projet ezalaki na mairie ya ville ya Lisala et pas ya Désiré Koyo Mondele. Et bon Mondele o nani? Wana azali chinois wana ozomona azali moko ya ba service ya Congo King. Congo King. Mosala na nini yao? Te ya ki pona contrôle ya machine na bango oyo biso donc matériel oyo zwaki yo zela tokozonga na banzela na yo ndeko lukela ngana no video moko asuka oyo te mosusu na buti ko pesa oyo asuka otala nano état de la route numéro 6 ndenge ezalaki à part video mosusu ezali ndeko ndeko Jona otia nano nzela mo oyo voilà bon oyo ezali balabala wana la route nationale numéro 6 wana yo ingénieur Neskes wana ezali ngai ouais nzela za modèle nzela yango nzela oyo eza place na Lisala eko kenda wapi oyo eke Bumba na mboka ya gouverneur ya province nzela yango wana donc nzela oyo nde inspiré yo yango nde tomoni nzela ozobongisa na tracteur te oyo yango te po na se ya nzela oyo okokuta mai moko babengi yango rivière Kaba ezali na centre ya ville ya Lisala ezali kokabola bipai mibale. Est-ce que Lisala banzela ya makadame batipe goudron ezali ezabe okondo Mobutu asalelaka biso na 1900 les années 90 goudron ngo ezaka to ese ekomoka nyonso ici pour ceci elongwa ezio kwa sapato semele nyonso esi elongwa ndeko mopanzi sango nzela wana soki ozotambola surtout pona basi ya zemi baoyo bakokendeke mapitalo ezali mwa bokoso pe mawa une gestion calamiteuse oyo soki yo moko otali nzela otali pe mutu ndenge alati kasaka otuni motako denda akokumisa na mboko nazi gouverneur nazi ministre provincial nazi député provincial nazi député national bazi pe na sonité aza na sonité lelo pe bakomi ba mandateur na niveau national bato yo zolo mabimeli na Lisala wana mais atemboka na nzela exacte na Lisala aucune avenue Oto koko betelango fierté pour lelo soy tata mokonzi wa ekolo akomi Lisala alobi ngai Félix Antoine Tshisekedi le fils congolais de père et de mère nazo kende Bumba na nzela ya motuka akokende te nazo loba yango je pèse bien mes mots tout le service de l'État bazolanda biso oyo azali na version contraire aleka na n'importe quelle chaîne et puis tout ça la débat contradictoire. Donc, c'est ezali mawa pe pasi pour la gestion ya choses publiques. Na koki kozwa mo ateze. Mais bino kuna Lisala IGF yande kwa lingete koma kakuna te. Pona kolandela pena no ba gouverneur na bino na bato ba ko gérer mongala ngo soko misolo ya mboka ya kozana ngo nini? Ba taxi kuna bofuta kate. Taxe futa maka IGF auti kokita kuna tozo zela rapport ya IGF. Tango yo ako présenter yango na public wana nde tokoyeba ba élément nini oyo IGF a trouvé yango sur le terrain. Bon, nzela oyo olobi eza komema bato tiko kenda Bumba. Oui. Sika papa tilanga nzela oyo tomoni bako sala tiana no banzela ta ya ba photo wana ndeko banda ko expliquer biso malembe banzela on eza ko kende wapi et puis nini etindi asala yango pe azui financement wapi. Neti nzela oyo eza ko kenda wapi. Tango ozomona na makoma wana sima ya pasi ya motema kokende kotala nzela pe gbagba ya Kaba ndenge bukanaki gbagba na ko sabine zi pont. OK. Okay. Merci. Gbagba wana tango ebukani nazali ingénieur géomètre topographe expert en aménagement du territoire. Tango na kei nasali ba étude natali gbagba natali bandeko mosusu bakulutu mosusu bazwaki mo alikanisi ya kosala gbagba wana mais bambule za konyokola na kei na pusani na 7 km ya ville ya Lisala natali profilage ya route na koti na bandi kotambola na leki na moto na kati ya bazamba na collecteur ba données na ye ko se rendre compte que il me faut me démontrer à la nature. Omoni ngai ndenge nazali lokola ba wazalendo.
natali mboka ekoki kokufa te. Omoni ke mboka ekoki kokufa te. Yango oza kumbenga ozilo kamba wazalendo. Naza na bango nzela moko. Sika tango ozosala nzela boyo. Oza kofungolela population nzela. Oza kofungolela peuple nzela po ete bako uta na milona na bango na bazamba banyokwa mate babima na milona na bango malamu. Tango kofungola boyo. Ye gouverneur apekisaki yo te. Gouverneur to pe ba kontina bino ya kuna batiaki on kakate. Na tunaki autorisation pas ya maire de la ville de Lisala, Monsieur Désiré Koyo Mongbele, puisque Lukanga vidéo moko azina ba maire de la ville des Aliwa. Awa tango tozo sala décampage na awa na groupement Ngbele. Na groupement Ngbele. Voilà. Na groupement Ngbele, ozomona maire de la ville. Azali ao. Yewana Azali, celui-là. Oh, des maires ya ville. Maire de la ville, Désiré Koyo Mongbele. L'initiative était vraiment louable. Soki oboyi yango. Toko sala nini. Donc tracteur, matériel nyonso. Yo moko ndo bimisi misolo na yo en tant que peuple congolais, en tant que mwana mboka ya solo ya Mongala na kati ya Lisala. Oui. Nde osali mosalo. Na sali mosala oyo autofinancement. Na privé mwasi na nga na bana rentrée scolaire ya bana na nga esalami te mpo na sali loko oyo. Na privé na kokaki kosomba lopango na nzela eza komema bato wapi? Nzela oyo euti na national numéro 6 oyo euti Bumba pe kei kobima na route provinciale numéro 336 na oyo ememi bato pour Badolite. Profil en long na yango ezali à 9000 mètres. Profil en travers na yango ezali à 10 mètres. Nzelo yozomon. Ngai moko yewana na fandi nazalaki accompagné na ba élément ya service ya l'état pour na kopesa le plein succès et puis ko accompagner population atiyo maboko. Iyo. Population bango wana. Est-ce que na ebisambiso mama moke na Lisala esika bozali wana? Est-ce que nini ezali omeka kota lisabiso nano? Est-ce que nini ezali na Lisala esika bozali babe yango nini mituke yali ba transport ya taxi e kotambola pe ndenge ngofungola banzela boy mituka pe yali ke kotambola taxi et même pe ba population kotamsa bango na banzela? Na tondi obotondi pona mutuna wana oye ba ete tata mokonzi wa ekolo apesi pe na territoire ya Lisala, territoire ya Bomba pe territoire ya Bongandanga a doté bango na ba bis Transco. Transco ba pesi awa e komiti na Bongandanga mais Bongandanga eza na nzela. Nzela ezate. E komi na Lisala? Ezali na Lisala. Donc ba Transco oyo vraiment ezali likambo ya pasi. Donc ba Transco oyo tomoni ba kaboli na ba province. Province ya Mongala pas zui. Province ya Mongala azui ba Transco. Province ya Mongala azui ba Transco. Bumba azui yaye. Bumba azui yaye. Bongandanga azui yaye. Azui yaye. Lisala azui yaye. Azui yaye. Mais nzela kotambola ezali. Ezate. E kotambola wapi po ekende pe wapi. E komema nani? Yoka likambo. Tozui financement na mboka ya Lisala na gouvernement central pona kobundisa libulu moko oyo ezali na avenue Mobutu. Érosion wana depuis kondo Mobutu ti lelo soki bato bako voter Félix Tshisekedi ezali par rapport ya ko sauver la peau de Lisala na érosion wana. L'érosion ngo bakundi bon baza kotonga na koya na deuxième phase ya émission na ba document pour na komeka kotalisa toujours la mégestion de la chose publique. Nous les dénonçons en âme et conscience. Nous les dénonçons. Faut les dénoncer. Et nakoya na babiloko wana nyoso liboso ya prince pour na koluka ko partager yango na population ya bamboka mikepe bamboka manene koyeba ndenge nini misolo ya leta tango yo babengi yo chef du quartier yonde ozali président ya république yonde motozo quartier wana yonde Félix Tshisekedi ya quartier wana tango babengi yo chef d'avenue donc na avenue wana yonde Félix Tshisekedi. Nous devons veiller de tout ce qui se passe, de tout ce que l'état de bourse ezali pona intérêt national ezali te pona na poche ya bato eloko eza kopesa ngai l'ingénieur Neskes Molangi moi pasi makasi yango wana naza kosepela te
bongo na koya na yango avec des preuves et des calculs techniques. Nzela ya akula, nzela ya bumba, érosion ya lisala, misolomi pesami, kasi misolomi na mizali kosala misala mi etata mokonzi wa ekolo asengeki te. Kokoto no na ba poche na bango ya basi na bango pe ya bana na bango. Na kopesa yo na ba image naza na yango nyonso. O préparer yango tango tokosala phase ya mibale ya émission. Ingénieur Neskens Molangi. Botuna na biso ezali bo ingénieur Neskens Molangi. Ndeko tianga nano illustration ya vidéo wana ndenga kopota na kosala nzela. Ndeko Neskens yebisa biso na. Ya botena kota na mojindo ya makambo ya nzela. Nazali ko benda matoi ya population ya Mongala. Peuple ya Mongala bino bozikuna na Mongala. Na ko benda bino matoi kolobela bino boy. Soki bolingi Mongala e bonga eza na maboko na bino. Soki bolingi lisala e bonga eza na maboko na bino. Soki bolingi lisala e beba eza na maboko na bino. Mongala mobimba bino nde bokopona banani bakosalisa bino po ete Kongo na bino ekenda liboso. Bolinga te bobimisa ba député provinciaux. Ba député provinciaux lokola bobimisi ya bato na mpongi o bozina bango skaskawa basali 5 ans ya mandat tala njela ezate tala loko ezate. Vraiment na ebité ingénieur Neskens Makanison na ebité tozina no na campagne te mais na kosenga na population ya lisala. Soko mwana ndeko oyo ingénieur Neskens Molangi soki azana ambition politique mokola kokota ambition politique moto akopona nde yeyo na ebité pe na zonge pa ino ndeko ni ne pepe sur pouvoir na ebité oko ça la politique hein on n'est pas dans la campagne mais tout ça kotuna mutuna j'espère yo po koti na masolo mbalo po eto sungambo na makokino ya poche osalisi bana ya lisala oko sala nzele ko monana osala likanisi pe ya maponami oyo type moto lokola bawei tope basage bakolobaka nyama ya lisangu abundisaka lisangu na libanda te. Esengeleke bobele ete aza na kati ya lisangu po abunda malamu bongo akweisa lisangu. Lisa c'est makasi. Elingi koloba ete po ete tobundisa la mégestion et la médiocrité. Osengeli kokota na kati. Sembo. Loko ate turo oyo biso pe tondimi kolata kazaka yango. Nazoyebisa toujours bana ya lisala turo ekozala komba ya cage. Moto boko voter boko fanda na ye awa. Boko kende na ndako na ye botuni ye bo eloko biso totindaki o sala. Ozo sala yango te pona nini. Alors lokola tango penza epesameli biso te pona kolobela. Lokola lobi nakanisa bandeko ya lisala ngai moluba bwende boyebi na bomba kalikambo te. Na koloba na bino ete toko banda masolo ekobanda nde kobanda. Vraiment bosengeli kotala nani bosengeli kotia. Bozui boponi bobimisi ba députés nationaux na mandat euti koleka na 2018 botala lelo bozina nzela te tata mokonzi ekolo ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo babengisi babisi ye bapesi pe bino babisi mokonzi mboka apesi bino babisi ministre ya transport a calculé patie bino de Marc Ekila son excellence Marc Ekila que je salue en passant a dit pe babisi batie bino na compte. Mais balabala po ete babise wana tambola. Est-ce que gouverneur na bino ya Mongala? Vraiment monsieur le gouverneur ya Mongala, soko makambu ba kolobaba kokosela yo droit de réponse ezali. Bato boyebisa mdeko gouverneur ya Mongala, moluba bwende ayinaka yete. Po bato ba kokomao ba message na yinaka moluba gouverneur na bino te. Na yini yete. Gouverneur ya Mongala soki yo yebi ete otambusi Mongala malamu soki yo yebi ete ozina biloko ko prouver na population ete banzela po ebonga ezali faute na yo te etando yango yo plateau yango yo na koyamba yo na limemia nyonso pe okotalisa na bato ete misalo so sala nini eza kosalama pe nini eza kosalama te pe nini ezali blocage na yo po ete makambo esalama te noki te population ayokaka ngai moluba ya boinde. Population à l'Isala bayo kakangai mbote na yo honorable Era hein wana na ibi azali honorable Era na assemblée provinciale ya kuna na Mongala vraiment ezali pasi bozala mayele bo fungola matoyi boyoka bo pelisela bango miso tango bakoya moto adwi misolo na ya ti akosala bino banzela
na moment ya campagne était abanda yango kala nde bato bosengeli ko kamata ndeko nazongise malobe pai na yo oyebisa biso un peu na minute ndenge tozali boy nini okoki koloba na tata mokonzi un message okoki kosalela baautorité bakogere na mboka na mwa sanza mibale misato mpo kala te awa makambo nyonso ekokweya to okei na mapona ntango mosusu bakoki kosalisa bino mpe na lombango basalisi mpe lisala na yo rapidement nazosenga na papa mokonzi ya ekolo le président sali osali message na yo pe conclusion na yo ya émission ya mokolo mwalelo nazosenga na tata mokonzi wa ekolo ya République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso na province ya Mongala bosenga na biso ezali nzela avenue du Camp o nazali koloba route d'intérêt provincial numéro 336 et katani avec 4 érosions principales na avenue lycée na avenue du Camp po ya kobima na bloc ya ba avenue lycée soko kei liboso na côté avenue Mombangi nyonso ezali dispari avenue Doko Bisi eza dispari na côté ya marché ya Agbeme nzele ezali dispari na route nationale numéro 6 pas d'accès ngomba ya langa langa toza na nzela te tata mokonzi wa ekolo na kosenga na yo o recruter ba ingénieur na ba voisin na yo na IBTP Ngaliema ba oyo bazali kosilisa bapesa ta formation moko accéléré au lieu et place ya ko s'attendre na bato oyo bakoki kouta kaka libanda ya mboka osombi ba machine ebele oza na biloko ebelo ekoki kopesa biso bokasi pona kosala pe ko répondre na ba besoin ngai moko ingénieur Neskes nazali na kati ya ville ya Lisala au besoin ba autorité nyonso oyo bakoki kozala na motema molamu pona tombo ya Mongala toza kosenga lifuti te toza kobunda lokola ba wazalendo baza kobunda na est biso pe toza kobunda na mabulu alors na bosengi na oyo nyonso na kokaki ko présenter yango te oyo etikali tata mokonzi ozali mieux informé que tous les citoyens ya république yaka na lisungi mboka ya Lisala eza ko disparaître érosion ya avenue Tabora oyo financement ezalaki ya 2 720 000 et quelques de dollars et dégager déjà etiki avenue Tabora eza koya pona kobuka cathédrale na biso monument gothique na biso oyo ya ville ya Lisala bato baso baye bazali kolanda biso boyoka message oyo église catholique oyo ya biso ezali fierté ya ville na biso ezosenga ete ezala protéger les catholiques cardinal Ambongo ozali un de fils de Grand Équateur venez avec une aide bosunga biso po ete to protéger ville na biso nazali ko remercier mon aîné moto azali ko encadrer ngai na banzela naza ko tambola honorable Pombi Maluku bisiko ozali toko soutenir pe toko continuer ko soutenir nous ne prêtons pas serment mais toza ko yebisa bato ete nous sommes dans votre équipe awa na lobi yango na etando oyo bato bazali kolanda biso à l'international. Merci nakanisa kongomani nyonso esika azali na moni bato bakomeli ngai bayoki pasi mingi madame la Zaïroise merci beaucoup na oyo ozali ko soutenir émission eye merci beaucoup na madame Sasmi madame Chantal Sasmi bon séjour na ville province ya Kinshasa na kati ya République démocratique du Congo na bouti na yo na kati ya Mouscron kuna na kati ya Belgique merci beaucoup na ndeko Hugues Kani merci beaucoup na yo merci na ba congolais nyonso bana ya Lisala ba mama ba tata ya Lisala merci na binombi etsapenza poete na lobaki na utai kotambola Congo central na kotambola bisika na bisika Mongala na sina yambela bino ndeko era na yambaye na yambela bino bato bongandanga Équateur na kosela bato ya Congo ba province nyonso Moluba Bwende azali prêt ya koyamba bino pe kosolo na bino mai politique awa to kosola makambo nyonso ya kobomba ezalité mambiso ke yali bo benginga Moluba Bwende ibenga ngai zwa rendez-vous na ngai to kosala na o émission soko moni ozana makasi to pe kolongwa na province koyaki sasa koleka na plateau te
soko mono koleka na plateau te nalobaka toujours okoyebisa ngai nakosala na interview en ligne esika ozali pe video na yo ekoya ekokomela ngai nakotia yango na émission tokoyeba kosolola pe kotala makambo nini ezali koleka po ete mboka na biso ebonga. Grand Équateur esengeli etombwama, Équateur esengeli etombwama po ete etombwama bosengeli koloba ba vérité lolenge ndenge ingénieur Neskens Molangi azali koloba awa pe tozali koloba boy oyo nyonso akomeka ko empêcher ingénieur Neskens Molangi kosala misala na ye l'état congolais ko s'en charger na ye. Ezalozali nani tokobeta sete po ete tata mokonzi alingi bana bato ya bompikiliki boye o bako sala po ete mboka kenda liboso yo o ko empêcher ye na misala na ye vraiment okokutana na ndeko Félix Antoine Tshisekedi sima na yo pe justice ya mboka po ete boza ko boma mboka na ko po ete population eina bato bako dirige yango bongo tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo na tondi yo botondi mingi ingénieur Neskens Molangi tikaite Nzambe aibana ko batela yo ndenge odui pepo mosika ko utalisala pe ko talisa pe ko loba ba vérité ya makambo po ete mboka ekenda liboso. Merci beaucoup na bino nyonso boko tala ngai bisika nyonso na monde entier na lobaka na bino émission ezali obemoko émission eyelekaka na Molière Canal mikolo nyonso mokolo ya lundi mardi mercredi pe jeudi na ngonga ya 19h40 vendredi samedi pe dimanche elekaka na 22h40 rediffusion nango ezalaka mikolo nyonso na ngonga ya 9h juste. Ingénieur Otimwa Mosapi po ngonga nange Cécilie olinko loba nini rapidement nakokaki kobima boye te tango nakopesa mama na bana ta mwa losako pesa mama na bana losako mwa mbango po ete ngonga na biso Cécilie. Maman vous bisika ozali, je t'aime ma femme, tu sais là où on a commencé, c'est la lutte, c'est la lutte poésie pour la vie. Na sepeli ndeko muluba ya boende ya yambingai prophète Joël était à Kombe. Merci beaucoup na bino banso oyo ndeko ingénieur Neskens Molangi asili kobwaka peut-être kotanga bakombo. Merci na ndeko Jules Nzinga Vipère. Merci beaucoup na Alain Dele et une nouvelle tendance TV. Bino ba yebo kotala biso na ligne ya YouTube boye ba ko partager pour être bandeko nyonso bazala informé na likambo eye pour être Congo et que liboso. Merci na ndeko na zongeli ndeko Jona wazali ko gérer matériel peut ko réaliser mission eye. Merci Nandeko Sarive, merci Nandeko Gédéon, merci Nandeko Jordan, merci na bakongomani nyonso batali émission eye nakobo sanate koloba joyeux anniversaire encore à toi la grande dame Niclette Kaya, trop d'avance. Niclette Kaya, trop d'avance. Nakatia Mboka ya Belgique. Niclette Kaya, trop d'avance. Trop d'avance. Zambia Batelayo, Mbotama Elamu, Wumela na Mokili, Oyezali Serge Fwamba, Moluba Bwende, Ndapesi Asuete yo, Mokolo Elamu, Zambia Batelayo, Oumela Suna Mokili, Sengo ezala kati na yo peli bota na yo. Merci na mama bota yo abota mwasi malamu mwasi kitoko mwasi esengo kimia etikala na bino bakongomani nyonso tokutani bongo mokolo mosusu pe toko continuaka na bino kino na lifobo ndenge tolobaka na lingala na biso awa na Kinshasa.